Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Nazo tenir pour remercier Batunyo surtout Oyo Baza Kolanda Yango, Oyo Pe Bazali ko benga na ba o Bazali ko benga te ba misu bazala na habitude ko benga te, mais Bazali Kolanda Yango parce que vraiment tout le monde Bazali intéressé na makambo le kanamboka na biso na niveau ya politique. 5 minutes ya lelo sujet ya lelo ezali na kolobela ba ninga na ngai ba combattant. Combat et comme na niveau moko ya kitoko et comme na niveau mouvement ya sensibilisation au tozomona ezali kitoko. Mais eloko ezopesa nga passe ezo gêner ngai combat sikoyo ndenge tobandaki kosala yango kala ndenge ezalaki omona Martin Sali azalaki na ba contrat na ye na université kuna ya Saint-Denis omona zuba salle batutu baye ozomona Martin Sali azali Odombo azali Babe Basongo azali Pacheli azali batunyo surtout Volcan azali ozomona bango tout bazalaki uni combat banda okende bien et puis bomonaka soki kamba musique ce qui tire le musique est bête raté parce que les combattants sont unis dans le loba moko. Mais si vous et le que ça n'aille pas si, ce qui moni RCK Martin Sali a Sali marche na Blandine au mona batu ebele oyo baboya bazali kaka batu oyo penza tokolo ba tête d'affiche ya combattre. Romona batuka mingi ya RCK. Mais pourquoi ekomi boye? Yango na ngai nazali komituna pe nazako senga na ba combattant il faut to sangana. Parce que celui to sangani yango nde ekopesa force. Tant tozali diviser kanambe ako profiter na division ana parce que soka moni Martin Sali a sali Odombo a été Babe Masombo a été Volcan a été Pacheli a été ako zoakoto na mususu pe akokiko intéressé par mon alikamo parce que mutu moko aza parfait azate na mukili mutu aza parfait azate mais il faut ko utiliser mutu na makamo oya malamu oya ye il faut to sangana ngai awa donc je préfère taire les noms ya bato basala ngai proposition na cadre de combat mais namonaki yango ezali vraiment natinate. Moi je préfère comme ça ndenge nazali naza kosala combat parce que bato belé basala combat to mona la bangote nazo préférer nasala combat nazali ya mutute parce que tant qu'on a côté mbala moka bato amone ale msumba benga te bazo benga petit sœur nga dania bon vieux azongi combat siko azana kani bino mobota déjà nazongi combat biso tout dénominateur commun na biso ezali Kabila alongo na pouvoir. Donc ezala mutu moko sali vidéo moko mukie ezala mutu moko sali bo ezali nyoso tout wana po na combat. Mais comment que ba combattant baza divisé le loso to moni Odombo asali likambo Martin Sali aroyate le loso to moni Volcan sali likambo mutu boye aroyate donc Pacheli asali likambo ba misusu baroyate Mouton na mona quand même sur ça batunyo so azana na sagesse makasi na mona ezali Pierrot était là parce que Pierrot était dans mona ka asola na batunyo mais ngai nazo komituna ekomi ba kamboye ebele bo pourquoi donc ezali siko ekomi na profit moko na kati parce que biso tous ceux qui tozo bundela ke Kabila lo na pouvoir pourquoi moninga so ka sali ba omsu ba oyate donc ngai lelo 5 minutes ya lelo ezalaki vraiment na senga na ba combattant baninga na ba combattant to sangana do tozala na division te lelo Martin Sali na Blandine na RCK so basali likambu bon to mona pe Odombo aya to mona pe Bokechu aya to mona d'ailleurs ku ba Bokechu bazana problème te parce que ngai
mbali bosoto na yaki na zongi na komba na kendaki na kutana ba bokecho ya mboka mtu ya mbakinga batu ba bien donc César Ngadi dali bokombo vieno César Ngadi ndenga zongi bazana ba bokecho non ezali bango mutu ba yambakinga bato ba yambia liboso ko bosana bango te mais ngai nazali ya mutu moko te nazali ya mutu moko te eza pe kaka pe nazo profiter pona loba na ba opposant nazali na côté ya mutu moko te naza mutu akatumbi te nazali mutu ya Tshisekedi te nazali mutu ya Fayulu te nazali mutu ya mutu te donc ngai nazali kosala combat pour Kanambe alongo na pouvoir donc ba combattant dénominateur commun na biso ezali Kabila Kanambe wana alongo na pouvoir donc nazomona intérêt nini ezali te oyo ke soki muninga sali koto oyo bakoya te yango wana na 5 minutes alelo nazo profiter vraiment na sali 5 minutes alelo po na yebisa baninga na ngai ba combattant ke basanganaka soki muninga sali likambu a organiser marche comme mosusu pe eye basanganaka ndenge tosa basanganaka po na musique donc yango wana natenaki vraiment nalobela baninga na nga ba combattant nazotala ndenge ezalaki kala nalobaki na Saint-Denis kuna na l'université Saint-Denis ndenge bazalaki bango tout ezali esengo parce que soki ndenge baloba na français diviser pour mieux régner soki diviser ezali na kati munguna ayo kota po apanza bino malamu donc na combat moto akoloba te ke onga naza parfait onga naza boye non il faut dénominateur commun na biso ezali Kabila akende donc prochaine fois bokomona nga na ba marche donc batunenga propose ya te non nazalaki pe na ba santé ezalaki bien te nazalaki ba grippe ba makambo susu donc prochaine fois vraiment na confirmer bino na marche oyo ya sima ngai mo pe na bino elongo tozala biso nyonso tout ensemble tozala soudé pour makambo na biso ekende bien. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila a kufa na 2018 wana peza peuple congolais mona. À très bientôt. Mote Bandeko. Merci Ndebo ya minga na banda kuna bino. Tobanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komona nga Jean-Paul Djamba. Don naza ndeko na bino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à biso ezali pompe et un muscle. Et à quand il kofi, mon thème à mutu soit il kofi nae. Si koyo mon thème wana musala na moya nini ko poussa ko tindika makila propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler ezo cha donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya sukali AVC. AVC eza nini accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukoussi. A, ils ont dit accident ou à tout moment. Ils ont brutal. Si que V, et tali makambo a vaisseau, ba vaisseau ils ont dit artère, ba veine, ou ils ont un cerveau. Et puis C, cérébral et tali makambo tali cerveau, et tali moutou. Voilà pour la AVC. Mais si on va classifier en mode 2, les amis balais. Les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi continue à commencer nos conseils. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa dembaki de kama nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso.
nyama mbisi na pondo. Merci. Vous êtes connecté avec Sepela TV. Décodeur Yabana Mboka. 85 livres le décodeur, peut 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne Congo en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora. Ma chaîne Sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. La site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, Sepela TV Nabino Lélo. Du nouveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.